Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois à Balandi Nabiso Yasika, Yasha Nabiso Ines NM officiel. Bienvenue encore une fois Balandi Nabiso Yakala, Yasha Nabiso Ines NM officiel. Tout souhaiter bino kaka, bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Na système moko et à propre. Ines NM officiel la société bino kaka, bienvenue na système moko ya bien bande konangai. Alors comme je vous ai toujours dit que biso toya kapa mapambate et pas une bino. Soki boyo kitu kombo moni biso je m'excuse. Cela veut dire que Iyako Loba Ezali. Alors nous voici encore une fois bande konanga na dossier à Inosbi et pas Inabino. Ebele bande konanga ba jijaka ba lobaka combien est-ce que Inosbi ne respecte jamais ses aînés. Ebele ba lobaka combien est-ce que Inosbi a respectaka aîné nae précisément Fali Ipupa. Donc pour lui et pour eux aussi c'est le si je dis et donc les abato bakanisaka eloko wana. Alors bakanisaka ke Inosbi il se compare avec Fali Ipupa. Alors bande konanga kande na ebisaka bino biso toyaka kofinga bato te toyaka ko créer lokuta te. Tosalaka effort na biso ya kozala na ba information moko oyo eza correct et par après tomemi yango epai na biso epai na bino. Nous voici encore une fois bandeko na ngai na audio ya Inosbi oyo ye moko a déclaré combien est-ce que azalaka te en concurrence avec son aîné Fali Ipupa et alobi encore une fois combien est-ce que amankaka ye du respecter. Il respecte très bien son aîné Fali Ipupa. Même pas même biso nous soto yebake ba monanaka lisusu te bon peut-être ba monanaka mais bakanga lisusu ba photo te comme avant comme auparavant baza ba artiste donc s'il y a quelque chose qui ne marche pas entre eux donc ça les concerne que eux hein. Alors nayebino na audio yo inosa ye moko balume azoloba combien est-ce que ba rumeur wana ezalaka kaka ba rumeur en vrai ce n'est pas la réalité des choses tout. Alors, nazotie la bino audio wana kalamingite, ben avant na tia moi audio, j'aimerais un peu rappeler Balandina Biso et Yasika. Si c'est toute ta première fois, tout comme Balana Biso et Yalio, plutôt il y a Liboso et Yakolanda chaîne Biso Inès NM officiel. Je vous prierai toujours de vous abonner, bande konangai, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Et surtout, Bobo Sanaka pété, cliquez Nangonga notification. Comme je vous ai toujours dit que Malamu Yangonga notification ezalaka à chaque fois que UNES NM officiel a Kobando publié ma vidéo Yasika, Bozala notifié dans le système Oko et à propre. Alors sans plus tarder, non la bino audio et puis je vais vous revenir juste après pour une analyse Nenge ezalaka dans le système Oko et à propre. Alors Bandegolanga Toyoka Inosbi et par après je vous reviens juste après. oyebi neti yo mpe bapesa yo balobiki afingi Fali na kati ata yo moko soki na oyoki nzembo mobimba ebandeli ti suka luka lie ya nzembo wana na n'importe quel artiste batangi tu vas comprendre que donc na Congo tokoma nde siko kosepela moto alobi eloko yo olatisi yango elamba yo olingi ela ntango mpe bazobisa te eza bongo te toyebi bino kolobaka na bakode siko reality nayembi lova rs te toyebi yembeli yango mama mwana nayoki nzembo kitoko mene kinzembo wana ngai mpe ntango naoyoka yango ezala parti mo nalobi soki bino bolobi eza yanga naoloba yoka soki bolobi eza yanga eza na parti mosusu naoloba neti nga yoka parti mosusu nalobi neti etali nga te. Voilà Bandekonanga, j'espère très bien que Toyoki Inosbi Bandekonanga Nenge à s'expliquer. Bandekonanga, s'il vous plaît, Tolongolaka Barimer wana biso totiaka entre surtout biso ba fan, s'il vous plaît Bandekonanga. Fali Ipupa aza ene ya Inosbi. Musicalement tout comme na ndenge ya vie privée. Et né à genre il y a bas âge Fali Ipupa donc pour le moment Inosbi même pas pour le moment Inosbi azana âge ya mwana Fali Ipupa Marco 6
Si aujourd'hui Inospi peut en avoir peut-être 26 ou 27, Marco 6, 26 ans, donc bah, presque. Donc, à ça âge, il y a Fally Ipupa. Alors, tout comme de la même façon, musicalement, Fally Ipupa bandi musique kala. Ba Inospi bazai bana babando tala ba Fally Ipupa ba opeta. Na ba quartier latin wana. Ba mikolo bazai mike fort jusqu'à ce que Inospi a gagné festival na ya Vodacom Best of the Best akon a juillet a memi Amérique basali o balinga il fallait basala et lelo Inosbi yewana tigre hein trop de courage parce que c'est pas facile et belé ba monaka ke non Inosbi a eu carrière donc pas carrière plutôt a eu étoile moko facile azui moi faveur mo boye passe moko boye parce qu'a gagné kif best of the best essentiel akon azui apesi lumière bandeko nanga combien batante eloko wana basi esimbi te il faut boye baraki mutu na mutu aza un destin na ye donc soki ezalaki ke Inosbi azala Inosbi lelo c'est pas parce qu'il y a Vodacom of the best best of the best mais ezalaki passage wana ezalaka nzela parce que mutu nyonso soki nzambe alingi atombola ye tout comme apambola ye akitaka na se te awa mpo katombola biso asalaka connexion moko moye boye zela moko boye oyo koleka pour que fongola yo ba porte donc passage wana ya Vodacom best of the best ya Inosbi ezalaki juste passage bo comprendre bandeko na ngai ezalaki keke non c'est parce que Vodacom best of the best esali ke Inos akoma Inos non c'est pas ainsi bandeko na ngai wana ezalaki ka nzela nzambe atrasaki azali na tala na ye azalaki en avenir na ye étoile na ye donc tant il fallait briller kaka na jeune azalaki nango donc choix ezalaki te jusqu'à ce qu'aujourd'hui toyebi tigre hein leader ya ba greffe nga mpe naza greffe bandeko na nga wana ezaka na système moko en tout cas nga naza fan ya motu te nga naza fan de la bonne musique nalingaka baartiste ya mboka nyonso bao nyonso bao baosalaki musique na biso ezala kaka likolo nalingaka bango napesa bango force kaka ndenge nasala bapartage na nga baanalyse na nga nayaka awa kotombola motu te kokitisa moku te bango tu napesaka force parce que nayebi ke bango tu bazosala lokumu ya mboka na biso na système moko ya propre alors bandeko na ngai tokima dossier na biso tokima mozindo na biso te toza awa mpona kolobela dossier oyo ebele bajaka Inosbi combien respecte pas ses aînés Inosbi combien babimisi nzembo atie mwa jeton mama mwana na ye biso nyonso toyebi ere bochulo la panthère mama na bango il vient de l'expliquer bandeko na ngai la musique eza musique biso nyonso totraversaka baeloko moko boyo eza privé concerné vie na biso mais à ce qui concerne la musique reste la musique bayembaka miziki eza mpona mokili mobimba bayembelaka motu te soki aza peut-être parce que aza motu akoki ozala na baproblème pembeni mais ce qui est vrai ayembelaka baproblème ya pembeni te azoyembela miziki eza pa situation biso nyonso totraversaka ngo na mokili Inosbi vient de s'expliquer combien est-ce que biloko wana eza biso nde tokanisaka yango Fally Ipupa c'est son aîné il a toujours dit ça c'est son aîné musicalement na banzela nyonso atikali kaka mokolo ya Inosbi si on parle, avant qu'on parle de Inosbi, on va parler premièrement de Fally Ipupa partout. Donc, c'est tout à fait normal. Bande konangai. Iloko wana tolobaka ke Inosbi, boena boya respectaka ete, boena boya baswana. Ce baswani, c'est tout à fait normal, bande konangai. C'est tout à fait normal. Ce qui baswani. Le werason na jibe na Koffi Olomide, babando yemba. Bango tu na isika moko. Mais lelo baza wapi. Bakaka ya Inosbi na Fally nde toki otia makelele et puis tozata na confirmation te oui tomonaka bango te comme auparavant mais est-ce que tomonaka ba rendez-vous bazana bango à huis clos entre artiste na artiste bazana ba rendez-vous oyo ezalaka publié te même sur les réseaux parce que ebele biso toyaka ko juger sur les réseaux eza biloko tomona na réseau il faut toyebaka ke bandeko na nga en dehors ya réseaux sociaux ezalaka vim
On a nos propres vies auto-vivraka. On a réseaux sociaux tolakisaka te. Ndenge tokembaka. Mais les réseaux sociaux tozala kaka frais. Il faut toyeba bandeko na ngai. Réseaux sociaux esala biso tokoma lokola ba aveugle te. Hein? To croire nyonso te oyo tomonaka na réseaux sociaux bandeko na ngai. Hein? Eza nyonso ezalaka vrai te. Oui, ça peut être la réalité, mais c'est pas tout. Il y a une vraie vie en dehors de tout ça. Hein, bandeko na ngai. Donc, tous à la aveuglé te na réseaux sociaux. Tous à la aveuglé te na ba post. Tout le monde a Instagram, Twitter, YouTube, surtout TikTok où il y a une vitesse. Tout l'an de la biloko wana te. J'espère trop bien que belé toko ta kona pona juste pour s'amuser, passer du temps. Mais il boye ba ki ezaba mususu ba yaka pona ba réseaux sociaux pour que ba misala mbongo. Na mena ba batali nde nini na komisala mbongo nde nini tika na bakota ba live. Na kosa ba biloko mo boye na finga biloko moko boye pour que na misala mbongo na misala ba contrôle. Donc tolandela bato wana te bandeko na ngai inosobi azalaka na ye ata kuna te, tout comme ye moko Aigle Tokos, le roi des warriors, le leader des warriors, tokuta na biso nyonso na mois de mai, hein, le 2 na le 3 na Stade de France, Tokos. Hein, bandeko na ngai. De la même façon, le 31 octobre 2026, toza na concert na biso na Arena Grand Paris. Ya ye moko Tigre Inosubi. Hein, bandeko na ngai. Tokyo pesa ye ba force. Tokyo pesa ye ba force ebele bandeko na ngai biso nyonso ba Tigre. Hein, allons écouter de la bonne musique parce que tu sais très bien que na mboka na biso erataka te. Ba artiste na biso nyonso babimisaka kaka la bonne musique. Soki olingi kobina obina, soki olingi musique oyo ya calme oyo okoyoka ngo. C'est ce que j'aime avec mon pays bandeko na nga. Ba artiste na biso nyonso baza na musique ya catégorie nyonso. Soki olingi obina vraiment okobina. Soki olingi pe calme wana room bandeko na nga tosila te parce que babiloko wana eza biloko oyo nzambe asi apesi biso. Alors s'il vous plaît bandeko na nga bino botiaka tembe bino bolobaka lobaka Inosubi amankaka Fally Ipupa boye na boye wana eza baremere soki peut-être ça peut être vrai baza na problème moko oyo esalaki bazalaka te lokola auparavant, c'est tout à fait normal baza bato bandeko na ngai. Hein? Baza bato na ye moko Satan désobéiraki nzambe lelo aza lisusu na lola te. Mais à quoi alors biso bato bandeko na ngai Satan azalaki proche azalaki pembeni ya nzambe ye moko kolo nzambe lelo adésobéiraki nzambe alingaki kose révolter kose rebelle azalaka lisusu na lola te. Mais à quoi biso bato awa toza na se bandeko na ngai s'il vous plaît to juge bango te. Eza ba vie na bango ba vivra bango moko bayebi eloko nini esalemaka. To kota wana lokola ba juge soki oza fanatique oza fan oza Tigre sapote ino leader na yo Inosubi. Soki oza warrior pesa ba courage na ba force na leader na yo ye moko Aigle. Donc eloko oyo concerné ba Tigre concerné yo te. Eloko oyo concerné ba warrior et concerné yo te bandeko na ngai tozala wana te mpona kolobaka kaka kofundaka biloko moko boye. Et en dehors de tout ça soki tolandi bakasi ebele je m'excuse baluka balobaka ta ya solo te bazoluka kaka ba vie ye pe ayebani ye pe peut-être aobuleke soki na bandi kofinga Inosubi Fally Ipupa akoya awa akopeta bando pesa nga mbongo soki na bandi kofinga Fally Ipupa Inosubi akopesa nga mbongo parce que nakomi parolier na bandeko na nga. La musique ne fonctionne pas comme ça. Ça se fait pas ainsi bandeko na ngai. Ebele to se trompe kana ba biloko wana. Ça se fait pas ainsi s'il vous plaît bandeko na ngai. Pozala ba fan, ba vrai fan a se focalisaka na biloko ya leader na ye. Leader na yo ya epaka ndenge Inosubi asi atie déjà date. Onde ta ya kopesa effort ya ko montrer que non Inosubi ozala ba Tigre ozala ba griffe na yo ndenge yo moko ananaka abengaka bango ba fan na ye. To beti sold out wana le 31 biso nyonso to tondi na Grand Paris na Arena Grand Paris wana. Soki oza warrior
air oyo eza air ya kolakisa Fally Ipupa combien que biso Stade de France wana ekoyinda. Bandeko nanga topesa bango force s'il vous plaît. Ba stade na bango ba date o batie na 2020. Bandeko nanga eza mukiete. Esengi concentration bandeko nanga etant oyo eza temps o baza concentré. Topesa bango force parce que baza concentré na système moko ya danger. Hein? Parce que belé babulake ba showcase wana ba live wana ba salaka o ezalaka luenge. Bandeko nanga eza luenge te. Ça demande de l'énergie, du temps, raison pour laquelle bah jouer temps pour que bah annoncer date. Et puis ceux qui vont annoncer date en ezalaka en 2 semaines ou bien en 1 mois, dans 1 mois, ezalaka quelques même 5 à 6 mois. Bah monsieur soit une année pour qu'à se préparer parce qu'il sait combien est-ce que ça coûte. Pas seulement de l'argent, mais aussi bandekolanga combien est-ce qu'il doit se donner lui avec son équipe. Pour que ça se passe bien, pour que biso bafantos à la satisfait. Parce que ce que et salami mabe kaka biso ne toko juger. Alors bande konanga nga linga ndenge tozo solo là, bozo tia ba commentaire comme je vous ai toujours dit que place à ba commentaire ezala pona bino, hein. Bo tia ba commentaire na zoyo kabino pe na koyoka bien na motema elengi makasi. Quand na bisa bino ke bino boyoka kanga menga na koyoka bino au travers ba commentaire. Alors bolé kaka pamba te. Hein bande konanga s'il vous plaît, bo tia ba commentaire wana ba commentaire ba avis na bino ndenge to salaka ba analyse na biso numéro eza wana bandeko nanga koma biso benga biso tokoyamba yo na système moko ya propre oza mwana business na yo oza mwana hein compagnie na yo mais ozolinga mwa publicité numéro eza wana benga biso tokosala kaka ngo na ndenge ya bien hein tosiaka ngo pamba te bandeko nanga c'est pour vous que nous sommes en train de le faire, nous sommes en train de à chaque partage na biso to chaque numéro na système moko ya propre hein bandeko na ngai. J'aimerais aussi rappeler si c'est toute la première fois tout comme balana liboso la chaîne na biso, abonnez-vous s'il vous plaît massivement dans système moko ya propre et surtout bobo ça na kapete ko cliquer dans la notification comme je vous ai toujours dit que malamu ya ngonga notification ezalaka ki à chaque fois NM officiel ko bando publier ba vidéo asika boza la notifier na système moko ya propre hein bandeko na ngai. Alors comme je vous ai toujours dit bandeko et bandaka pe esilaka yango tokomi na suka ya partage na biso. Merci encore une fois bino bolandaka biso bozaka ta bino kolanda chaîne na biso NSM officiel. J'espère très bien que boza décidé car et pas na biso bokoki kozala na bino décidé. Alors comme na bandolo ba bandeko nanga comme na lobaka chaque fois et comme na zoloba bye et surtout à la prochaine bandeko nanga na système moko ya propre. Alors ciao.